Bandeko eza urgent. Soko zane loka kosala te vanda na ndako. J'espère que ozana ba conserve belé, biloko belé. Mbuta puti azokende mbango na Kremlin a préparé yango te. En tout cas bato nyonso baza ya kosusumuka kaka na mboka na ye bayebi te likambo nini ezoya po adeplasaka bongo te ma déplacer na mbango na lombangu moko ya kosakana te. Foko yeba mbuta puti alandaka internet te, alandaka eloko te, ye makambo balobaka ne boye na munoko na matoi. Alors likambo so ekoko leka azongo na telefone te, azongo na ba communication mosusu te, mazongo na matoi boye. Alors fo mbala moko makambo mosusu oye moko ayebi biso toyebi eloko te. Nga papa robo nayi kaka na signale bino bandeko bovanda na bandako soko ozala eloko akosala te. Surtout zalaka na ba conserve, ba biscuit, ba mai oyebi deja ndenge ba protégeaka soki likambo ye. Oko protéger kaka na biloko ekokweya te, oko protéger na voisin na yo akobotolo biloko akolia te, oko protéger na voisin na yo pe aprofite koya koboma yo te. Donc ntango bitumba ebandi eloko ya liboso bombama na yo. Moto to azoluka survie, moto to amongonia na yo. Ata moto bomela na makila soki biloko akolia ya te akozwa yo. Donc wane yeban soki pe bokaboli mabe ya te. Me boko luka na sima wana okoyeba oye kokoya. Ngai nana makambo koloba te yango na lobi. Bandeko eza urgent. Soko zane eloko akosala te vanda na ndako. J'espère que ozana ba conserve belé, biloko belé. Mbuta puti azokende mbango na Kremlin a préparé yango te. En tout cas bato nyonso baza ya kosusumuka kaka na mboka na ye bayebi te likambo nini ezoya po adeplasaka bongo te ma déplacer na mbango na lombangu moko ya kosakana te. Foko yeba mbuta puti alandaka internet te, alandaka eloko te, ye makambo balobaka ne boye na munoko na matoi. Alors likambo so ekoko leka azongo na telefone te, azongo na ba communication mosusu te, mazongo na matoi boye. Alors fo mbala moko makambo mosusu oye moko ayebi biso toyebi eloko te. Nga papa robo nayi kaka na signale bino bandeko bovanda na bandako soko ozala eloko akosala te. Surtout zalaka na ba conserve, ba biscuit, ba mai oyebi deja ndenge ba protégeaka soki likambo ye. Oko protéger kaka na biloko ekokweya te, oko protéger na voisin na yo akobotolo biloko akolia te, oko protéger na voisin na yo pe aprofite koya koboma yo te. Donc ntango bitumba ebandi eloko ya liboso bombama na yo. Moto to azoluka survie, moto to amongonia na yo. Ata moto bomela na makila soki biloko akolia ya te akozwa yo. Donc wane yeban soki pe bokaboli mabe ya te. Me boko luka na sima wana okoyeba oye kokoya. Ngai nana makambo koloba te yango na lobi. Bandeko eza urgent. Soko zane eloko akosala te vanda na ndako. J'espère que ozana ba conserve belé, biloko belé. Mbuta puti azokende mbango na Kremlin a préparé yango te. En tout cas bato nyonso baza ya kosusumuka
kaka na mboka na ye bayebi te likambo nini ezoya mpo adeplasaka bongo te ma déplacer na mbangu na lombangu moko ya kosakana te fo koyeba mbuta puti alandaka internet te alandaka eloko te ye makambo balobaka ne boye na munoko na matoi alors likambo so ekokoleka azwango na telefone te azwango na bacommunication mosusu te mazwango na matoi boye alors fo mbala moko makambo mosusu oyo ye moko ayebi biso toyebi eloko te nga papa robo nayi kaka nasinyale bino bandeko bovanda na bandako soko oza na eloko ya kosala te surtout zalaka na baconserve babiskuit bamai oyebi deja ndenge baprotegeaka soki likambo ye okoprotege kaka na biloko ekokweya te okoprotege na voisin na yo akobotola biloko ya kolia te okoprotege na voisin na yo mpe aprofite koya koboma yo te donc ntango bitumba ebandi eloko ya liboso bombama na yo moto to azoluka survie moto to amongonia na yo ata moto bomela na makila soki biloko ya kolia ya te akozwa ye yo donc wana eyebani soki mpe bokaboli mabe ya te me bokoluka na nsima wana okoyeba oyo ekokoya ngai nana makambo koloba te yango nalobi bandeko eza urgent soki oza na eloko ya kosala te vanda na ndako j'espère ke oza na baconserve ebele biloko ebele mbuta puti azokende mbangu na Kremlin apreparaki yango te atuka bato nyonso baza ya kosusumuka kaka na mboka na ye bayebi te likambo nini ezoya mpo adeplasaka bongo te ma déplacer na mbangu na lombangu moko ya kosakana te fo koyeba mbuta puti alandaka internet te alandaka eloko te ye makambo balobaka ne boye na munoko na matoi alors likambo so ekokoleka azwango na telefone te azwango na bacommunication mosusu te mazwango na matoi boye alors fo mbala moko makambo mosusu oyo ye moko ayebi biso toyebi eloko te nga papa robo nayi kaka nasinyale bino bandeko bovanda na bandako soko oza na eloko ya kosala te surtout zalaka na baconserve babiskuit bamai oyebi deja ndenge baprotegeaka soki likambo ye okoprotege kaka na biloko ekokweya te okoprotege na voisin na yo akobotola biloko ya kolia te okoprotege na voisin na yo mpe aprofite koya koboma yo te donc ntango bitumba ebandi eloko ya liboso bombama na yo moto to azoluka survie moto to amongonia na yo ata moto bomela na makila soki biloko ya kolia ya te akozwa ye yo donc wana eyebani soki mpe bokaboli mabe ya te me bokoluka na nsima wana okoyeba oyo ekokoya ngai nana makambo koloba te yango nalobi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengiakomba Congolais TV vraiment. On a une chaîne de Toko, il y a un JP Kiama, il y a un boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali
ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.